ratakate la famille pondu na biso epeli. Losako ba papa ba maman balandi nyonso ya Belinda Benz TV bandeko nanga boni bino, j'espère que vous allez bien. Ngape ça va par la grâce de Dieu. Voilà robe nanga na coin de bonnes affaires. Tongo etani bandeko nanga toza 6h du matin. Nalamuki tongo nalamukaki depuis 5h. Oui, depuis 5h. Nazwi temps ya kobondela natangi mwali loba nzambe et na yesu ko bandeko nanga bomoni 6h mais cuisine nanga eza encombré nakokaki kosala musala lobi na butu te bandeko nanga lokola nazosala te naza na ndako alors er moko nalingaka te bana bazosala bazotanga ba er moko nasalisa bango misala de temps à temps bazosala mais lokola naza na ndako eza na makambo mosusu na léger mwa batache na bango ngai nde sikoyo fale nabongisa cuisine bandeko nanga nakokaki te nzoto vraiment eboyaki nakokaki ata kosala eloko moko te puisque journée na nga ezalaki chargé alors soki natiki cuisine boye bandeko en tout cas nalalaka liso moko ya kokanga liso moko ya kofungama nalamuki tongo po nazalaka mal à l'aise donc avant bato nyonso na ndako balamuka il faut nabongisa po bakolamuka bakuta ndako cuisine eza propre biso moko bato ya liboso ya koloba bandeko fo tozalaka exemplaire nalakisa talora bongo soki akoki osala mosala na butu te akataka pongi avant kutunga nalamuka omona alamuki mbango ati obongisa pourquoi ayebi ke mama asalaka bongo donc nalamuka ye na tongo bandeko yango momoni na ye kobongisa naza na vinaigre nanga naza na liquide vaisselle basani lokola elalaki esukwamaki te il faut na sukola na trier nanu na sukola évier ezala propre na longoli babiloko nyonso na changer éponge il faut nazwa éponge ya sika ya propre pour na sukola nango ba verre surtout na batasse et voilà na osukolango vraiment na vinaigre na liquide vaisselle nazo rincer et puis na obanda ko bongisa ko sala ndenge to sala ka ba maman après na ko toucher un peu partout pourquoi puisque pourquoi na ko ndako ezala propre bandeko nanga ndako ezala propre ndenge to sala ka nazwi vinaigre muke na tie na sani wana voilà et puis na ko bando sangisango na liquide vaisselle pour basani nanga etela et puis ezala na solo ya zeite bandeko surtout ndenge elalaki bongo faut ko sukolango bien vraiment beaucoup plus pour na ba jeune na biso ba jeune fille ba jeune garçon bana ba o bazana mabala bobandi mabala sikomona ye mususu ezana basani pe ezalaka na solo ya zei soko sukoli yango bien te même ba couvert ba lutu ba kanya na bambeli ezalaka pe na solo ya zei mutu azolia yango azotia pembe na monoko omona vraiment soki osukoli yango malamu te osala solo ya zei donc ndenge elalaki bongo vraiment nyonso natie yango na ndenge na lobi po na vinaigre po ezala na solo ya malamu et puis etela vraiment très bien donc voilà la famille na butu nabimisaki déjà biloko na kolamba lelo o tokolia lelo nabimisaki yango na butu nabimisaki pondu nabimisaki makayabu na malangwa yango wana eza pembeni natikaki yango ese décongelé soki nasisi kosukola basani na bongisi nyonso après nde nakoya sikoyo kobanda kobongisa biloko na biso video na biso ekoleka boye bandeko nanga toza na ba publicité naza na page moko ya publicité na kotia pona ko soutenir ba jeune bana na biso o bazoyekola musala voilà DMK pona maquillage coiffure oza na ba cérémonie eza na kati ya vidéo o tout au long ya vidéo oyo na tiepe na bilamba mususu muke o etikalaki vite fait mopandi bokotala
pona coin de bonnes affaires babiloko ezali to continuer ko benga ko tuna soki ezali en tout cas okozwa elamba na yo ndeko okosepela tangu pe babiloko mususu ekoya na kozanga te kolakisa bino nyonso tozala nango na bongisi pe micro-ondes na pangusi réfrigérateur voilà et na kobongisa partout bandeko tango na sisi kobongisa na bimisi sikoyo biloko nyonso ese décongelaki na banda pe ko prêter à quoi prêter yango po na kobima na kyo kosomba biloko mususu ezangi po tolamba pondo na biso malamu ba mama avant na bima na obongisa ba biloko nyonso po na kozonga na ya kolamba na simba lisusu bambisi te bazei te kosala mosala makasi te e ozala kaka kosala recette voilà na osukola eso eloko te alors nazwi pondu naza na 4 maboke ya pondu oyo ya mike bandeko nanga nazo bimisa yango na basachet e nasukola yango na mai ya moto ntango nazo sukola yango bandeko nanga na kopanza yango vraiment ko vérifier bien na boyi nakutana na basinga voilà na meli mwa café au lait nanga esalanga bien la musanga isusu bien bandeko nazo panza partout nazo sukola yango et puis nazo sala ba déclaration nanga ndenge ba mama to sala kato bondela vraiment pona biloko to liaka bandeko soki Saint-Esprit esengi bondela wana nazo sala ba déclaration nazo bebisa nyonso ya mabe po biloko to sombi po to lia et contribuer na santé na bongisi na sambeli pona ngo déjà na sali ba déclaration ba mama po contribuer na santé na tiango siko pembeni après na kosukola pe chou tokosala pondu na biso na chou na sombaki ba chou oyo eza déjà coupé lavé eza prêt à ko utiliser mais lokola ba feuille mususu ezalaki minene nazwi ciseau bandeko nanga nazokata yango lisusu mwa mike et après na ko rincer yango malamu na kosangisa yango na pondu na biso lelo to olamba pondu na olambi pondu ya chou et les restes ya biloko na kolakisa bino au fur et à mesure tout au long ya vidéo ndenge tozo procéder bandeko oyo bomoni nazosala eza makayabu na rincer yango na meki mungwa na moni ki nakoki kobakisa arôme po arôme ezalaka na mwa mungwa muke na tie yango pe jus de citron voilà et vanda bongo ezozela kaka na kalinga yango na débarrasser babiloko na saleli na tie de côté po na sala sikoyo poisson malangwa na olongola ka ba mutu po na linga ko kalinga ba mutu ya malangwa te na kotia yango na pondu po sala pondu na biso goût ya kitoko ezwa mwa goût wana ya malangwa donc na otaka ba mutu les restes na kati yango na meki mungwa na tie mungwa na meki après na komi ko assaisonner na ba épices na biso en poudre na tie pe lisusu jus de citron ba maman na tie mwa huile na assaisonnement na biso marinade na biso ya poisson na meli lisusu café au lait nanga ba mama voilà na ningisi na bongisi po mungwa ekota partout il faut toujours qu'on meka mungwa ba jeune surtout ba jeune soko lingi olamba kitoko ko hésiter te po poisson na mungwa esalaka bien mungwa yokani omeki ba assaisonnement na biloko nyonso tie na kati eza goût soko yoki yango bololo o rincer o bag o saleli mususu po olamba biloko na yo ezala quand même na goût ya kitoko voilà na komi kolongola solo sikoyo na évier na plan de travail na biloko nyonso to sali nazo tia ba produit kosokola yango na ba produit etika cuisine na biso solo kitoko bandeko nanga nazwi ba lavette na ba torchon o na salelaki déjà bandeko na kosokola yango wana nazolakisa carton ya poisson oyo tokolamba pondu
na olamba pondu na poisson oyo mbisa mai babenga yango colin d'Alaska eza ya batranche eza surgelé yango wana nasi nalambaki nango ndambo etikalaki yango na olambela pondu natie yango et c'est décongelé et voilà nazo continuer toujours kobongisa nazo simba partout ba maman nazwi siko courage na lamuki et voilà dans la cuisine de Mermont toza na motivation dans la cuisine bandeko nanga biso moko pe so tozo sala boye ezalaka malamu yango biso ba maman il faut toujours to bondelaka nzambe apesa biso vraiment mikolo ebele pe makasi wana nazo ko expliquer poisson oyo colin d'Alaska na sepelaka na yango ezalaka malamu nga na sepelaka na goût na yango biloko soko lambi eza na goût ya kitoko eza pete ezalaka makasi te eza vraiment mbisi ya mai ya pete nyonso oyo nalingaki nasala avant na bima na bongisi ba mama po ntango na kouta kosomba mwa biloko mike oyo ezangi po tolamba pondu na koza lisusu na mosala makasi kosala te et puis cuisine ezalaka même propre mobali bana air bakolamuka avant bakende misala bacour air baokota na cuisine baomona cuisine propre là en tout cas nazalaka trop fier soki moto akoti na cuisine akoti eza propre na sepelaka nga moko voilà la famille donc batorchon oyo asali te ndenge nalobaki na kosokola avant na lamba na kobimisa nabimisi torchon ya propre nabimisi pe balavette ya propre yango air na kolamba lokola topangusaka bamama tout temps to ndenge kaka tosalaka wana na osalela oyo ya propre yango nalingaka kozanga batorchon te bandeko poisson na biso na chou na pondu yango wana natiki bino bolanda publicité DMK. La famille toza na mwana na biso jeune fille na biso ndenge tozomona DMK aza esthéticienne coiffeuse maquilleuse. Alors, vraiment, tu contacter, tu as numéro tout à l'heure. À Makiengai, Botala, vraiment, on a la ici avant et après. Azo maquillé kitoko, vraiment très bien. Pour la occasion nyonso. Na Belinda Benz TV, Bande Konanga, DMK. Vraiment solution bandeko ce qu'on a na cérémonie nyonso mariage anniversaire oza na soirée olingi boire kamaloko langa olingi ba maquillot kitoko et pas ya professionnel DMK bandeko bo contacter ka numéro ezoleka bo za la décider ba kozongisa yo jeune fille maman okozonga elenge maquillage nyonso kolinga na forme nyonso kolinga teinte nyonso kolinga ba maquillage ya professionnel ezate o batie o 3h 4h du temps longo te awa ozanango 48 heures ezalate en tout cas vraiment bo contacter numéro oyo bomoni bandeko nanga bo benga to soutenir bana na biso bo benga ya sika. Voilà. Donc, bino moko botala ka na ba image, botala e bandeli, botala pe sikoyo kitoko. E bongo sikoyo suki bandeko nanga. Bomoni te pose oyo. Bino moko botala. Et bimi on dirait coiffure nanga naturelle. Bomoni en tout cas vraiment asala ka nyonso. Alors tia bino basili ya kitoko naturel. Soki po linge ngalisa yo kaka ndeko nanga. Nyonso akosalo suki ezala ya ba marié ya ba occasion nyonso bo benga ka numéro oyo eza ko afficher DMK nde makambo vraiment bandeko nanga suki coiffure o modèle nini nyonso bo benga bozala décidé. Merci beaucoup. Bon vision. Bandeko nanga erbo bandai kotala publicité ngai nakendaki kosomba biloko ezangaki na bongami poto lamba elongo siko nazolakisa bino biloko na sombi bandeko nanga.
décongeler yango sikoyo mbala moko. Nasombi sachet na ngai ya courgette eza na 1,30 €. naosalela boye ekoi naodécongele yango déjà. Nasombi aubergine moko bamama. Na ngai nasomba pe poireau mais ezalaki te. Poireau surgelé ezalaki te. Nazwi 3 poireaux na nga mpona pondu. Nasombi batomate oyo togrinotaka. Naosalela yango makayabu. Naotia yango na makayabu ezalaka sukali. Oyo ezalaka sukali mpona entrée, tout ça, dessert, et ça va dans soukal. Pourquoi il y a un autre ébi qui peut lier un bon maman. Donc il y a un dans ça les là makayab. Ba tomate cerise. Les a bien, moi ngaïwan ça a bien moi. Les arabiens qu'on lit en bois. Très bien. Nasombi ba piment oyo. Oyo eza ba mama ba oignon akiba nde o bakata mike wana yango na osala yango pondu. Poivron ya pondu na bakisi ba aubergine oyo ba mama pona pondu. Na pondu na biso ba mama tomonaki naza na mbisi oyo collet d'Alaska. Natiaki ba mitu ya malangwa nde tomonaki na obakisa na sardine. Nalingaki nasomba picha mais natiki na otia nanga sardine. Tomona nde tolamba na otia ngo mbisi okauka te na otia ngo ka ba mbisi oyo esala ngo sukali et changer biso pe et ça la bien pour pondu et ratakate ba mama et ratakate mbalo to sala ngo boye to mona vite fait. Alors pour l'instant na la kisi nyonso na mixer biloko nyonso ba mama na kolakisa pondu poisson na okalinga après tomona na suka biloko na biso ndenge kobima au fur et à mesure ba étape nyonso na olakisa ba mama o ezakaka motivation na idée recette. Voilà tout ça on vraiment na système ya mbangu pour vidéo na biso ezala molaite mais dans la ça quand même ba partie essentielle pour na pondu vraiment lelo na laksi nyonso o na tiaki o na kotia na lakisi ba maman surtout ba jeune na bandeko nanga ba papa biso nyonso elambeli eza na ba façon ebele netinga lelo pondu na bonanga kotia mbisa okauka na kaka ba mito ya malangwa na tie oyo poisson oyo collet d'Alaska avant na sa elango ba mama na kotia yango na moto ebimisaka mousse moko ya pembe na rincer yango après na otia na pondu et voilà. À tout de suite bandeko nanga tozo continuer toujours dans la cuisine de Mère Mo. Voilà la famille na kozwa poisson wana collet d'Alaska na tie yango mungwa na tiki yango etoka. En même temps nga na ko mixer babiloko nyonso oyo ya kosala pondu. Na bandisi ko kalinga poisson ba mama. Nazokata pe ba légumes nyonso o totia na pondu na biso. Koto pe na sina bandi déjà ko kalinga makayabu na après na okalinga malangwa. Poisson na biso yango yo na tiaki yango mungwa ezotoka après na ko rincer yango et na bongisi biloko nyonso bandeko nanga po pondu na biso ezala bien. Na komi ko mixer yango
nazosangisa sikoyo biloko nyonso na mixe natia yango na pondu nakotia na ai bapoisson na biso bambisi na biso tokozela tokotia yango na sikoyo te sikoyo tozobakisa kaka aubergine oyo ya Afrique solo na aubergine oyo ya poto awa tobakisi yango bapilipili oyo ya milai pe totie mitu ya malangwa tokotika matungulu na poivron oyo bandeko pondu na biso yango oyo totiki yango na moto etoka totie mai boye emati vraiment tozela mai kita après tobakisa le reste natia yango kaka mungwa bandeko tozokanga moto totika sikoyo pondu na biso etoka azwi bouillon ya poulet granulé oyo ba maman bouillon granulé pour halal oyo ya jaune oyo natie yango natie sauce vinaigrette ndekolanga pondu etungisi nga suka donc nzungu namoni eza trop juste evimbi naochange yango nzungu na ngai osalela nzungu ya monene te nakanisaki pondu eza ya moke me naa na choix te po eozwanga temps pour rien azwi mafuta mbila ndambo etikali nakomosala mwa rapide bandekolanga bauto benga nga naza un rendez-vous na 17h na lycée donc naza obligé nasala mbangu donc loko ese toki mwa ndambu c'est pas grave na otia mafuta to continuer elubu na biso nazwi nyonso natiki na pondu nabongisi mwa moke puisque oyo eza nini poisson nasi nasali na olakisa bino ba mama motivation dans la cuisine et moi surtout tout ça là vite fait toi na choité makaya poisson malangwa yango ici déjà déjà prêt makaya blanga na tsango kana ba barquette ils après et tu kalika pondu loso na sina sali et voilà na pondu na biso bandeko nanga tokotia mafuta ya mbila na huile maman bandeko nanga nazwi 500 g ya matungulu oyo nasombaki bakata déjà en cube nazwi na poivron vert yango nakataki mpe ya cube mike mike nazotia yango na mafuta naozongisa bapoisson na biso donc kalinga yango lisusu na mafuta oyo bandeko nanga nazwi na sardine na poisson wana natie yango bandeko nanga ngai nalingaka bongo poisson nyonso ntoka fo nazongisa yango nakalinga yango mwa lisusu mwa moke apres naotia yango na pondu bapoisson na biso yango oyo bamama naotia yango bouillon ya poulet tozwi sauce oyo ya pondu wana tokalingaki matungulu poivron na bapoisson na biso bambisi ya mai na sardine tomélange yango na pondu totiki yango sikoyo etoka bamama etoka vraiment na kosimba yango lisusu te biloko na biso ebeli bamama botala ndenge nga nalambi pondu oyo na miso bozomona yango kitoko na monoko pe eza kitoko eza vraiment goût mitu ya malangwa natiaki yango bandeko po epesa goût kitoko na pondu na biso yango natikaki yango
siko na kolongola yango et puis na longola na otia pembeni. Voilà. Recette oyo, j'espère que ekopesa oposa yo polamba pondo dekolanga otia yango mbisa mai na basolo kaka ndenga na sali. Okoki pe ko modifier na ndenge na puisque ezaka idée recette. Oko modifier na ndenge na onde kolanga ndenge ka olamba ka wana ndenge olamba bien. Voilà, nga na pesi ka idée yo siko sali yango lisusu na ndenge ya kitoko salaka yo zala malamu mingi. Voilà. To sali pe poisson malangwa. Poisson on a tia yango sauce kaka on a salaki pona makayabu bandeko. Na se casser la tête. Na sauce na biso na zui ba oignon ba matungulu na divisa ngo ka parde. Na tie poivron te. Na tie tomate cerise. Na tie ail et na yeko bakisa ba condiment na biso pardon ba épices na biso ya totiaka oyo esalaka mwa buwana. Voilà, et ça liboye na ngai mwa matungulu ebima minene boye esalaka ndenge mosusu lokola na tia ngo ba poivron te ndenge ezalaka wana nalingai quand même mwa matungulu ezala minene ba tomate boye esali vraiment kitoko sauce vinaigrette pe na makayabu na poisson esali kitoko bandeko na ngai atoka biso vraiment toliaki très bien. Tolé vraiment très bien. Ate loko moko to tika na congélateur. Nyonso esili vraiment esili. Donc voilà. Merci beaucoup bandeko na. Merci pour notre soutien na bino. Merci ndenge bozotala, ndenge bozotia ba commentaire pour encourager nga. Nzamba pambola bino, apambola penga bandeko na. Oyo nano s'abonner te yaka na chaîne Belinda Ben TV. Et encore merci.